elitaka kotombola ekolo ezali mission na bango. Mokolo ya le 5 septembre 2021 na ngonga ya 16h30, coordonnateur ya Alliance des paysans, des ouvriers et la classe moyenne pour le développement durable Aposem na Mokuse asangisaki ba président ya baselile nyonso ya Mbanza-Ngungu pona koyeba lolenge bazali kotambwisa baselile na bango. Pe lisusu kozwa ba difficulté oyo ezali kosala ete Aposem eba kotambola malamu te na baselile na bango. Na yango président ya selile ya bloc Zamba azangaki maloba te. Ça 75 membres wana oyo vraiment tozomona ke baza régulier. Et puis bazo répondre na maloba ya pamba. Donc topesi bango ni eloko mais maloba bazo répondre. Sima ya koyoka président ya selile ya bloc Zamba, coordonnateur provincial ya Aposem Masala Ndangi Shimita yepe alobaki boye. Mokonzi bamemelaka ye mbongo te po mokonzi azalaka na mbongo. Mais mokonzi bamemelaka ye volonté. Yende akolongola ngai na kosala jardin moko akomisa nanga na 5 6 10 jardin. Kaka na lisanga. Bandeko boye ba ete vision ya autorité morale ya Aposem Abdon Etina ezali komema changement na classe politique pe kotombola province ya Congo central en général pe territoire ya Mbanza-Ngungu en particulier. politique akoki kobongisa église on eza ya bato ebele.